Okomisinga na planète oyo na koma nanu te. Olobisinga monoko banjaloué. Et choix nanga na ko proposer na za besoin mbana. Quand fa nanga fali pupa akiko boya te. Ya, tu comprends déjà. Tu comprends. Na maestro, eza mabete. Les métis noirs. Ouais. Na chetani gola, eza mabete. Ils aiment bien la grand-père quand même. Ah, bon so aime bien grand-père, ngana kiko yamba na été. Pour voir on a affaire et pekeba et ça va bien. Temba ngana zali. Kaembe ngana zali. Temba ngana. Anaye kolobela makambo ya single na ngai point bar. Ebele bazoya to baya na musique pona ko sala baventure. Aye na yepo ba mona ye, mususu aye na yepo aluka mibali. Aye na ye po sala kindumba na musique. Ba chanteuse babala kana bango, mais koya na ndenge mote koya ko fingisa bato. Biso bana basi tokenda sango mabe. Bazala ka sérieuse te, bazala ka boye. Musu mutu moko ndia fingisa bato nyoso. Oki kozana mobali na yo moko eza nango mabete. Mais est-ce que so komi awa mibali batongaka? Batongaka. Lelo bimina oyo, bimina oyo. Soki basangani tango moni okomoleka ba konto. Nanu na bali. Yo changeango. Na changer ngo te maintenant na bali te lokola yo. Non na bali te. Donc na sala nanu mstana musala na sala. Nzele za porte ya polele na. Nandeni na polele nandeni. Mtu alinga ya uchendo. Oh là là. Tu as une question. Tu vas aller t'aider. Basala nini bato. Ba oh là là. On a une idée. Oh là là. Na kimi question te. Na za clair na lobi nanu na balite. Mais tant on a obala na ozonga kaka en Afrique, il faut poser eza mo. Tu pas na idée azamone ki ande pena. Oui prêt à obala. Oh là là. Ako ya poza moi site. Oh là là. Chanter c'est pas dans besoin bolingo. Oui. Mano. Bokoto. Naleli kayembe. Bolingo zali difficile na ba oba mikoti sanango. Bakende kena lomba ngote oh. Eza lokola bomba retardement Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Excellent fidèle internaute, merci de rester fidèle sur Africa Info. Voilà, c'est votre ami Frank Stemai. Bien sûr, après, nous sommes en convalescence, mais nous continuons bien sûr à vous servir. C'est votre émission Culture Info et qui va recevoir aujourd'hui Faïla Passira. Donc voilà, comprenez que c'est la fille du grand-père Benz Boziana et puis l'une des soldats de l'anti-choc. Je l'ai écouté à la Bisso pour la première fois en Africa Info. On va discuter avec elle. Si elle a pris une très belle chanson qu'elle a composée pour l'honorable Alita Chamala sur mesure. Je crois Botal Rango un peu partout. Une très très belle chanson. On va essayer un peu d'avoir cela en mode live sur ces plateaux, mais aussi
quelques tubes que vous connaissez, que grand-père a composé au sein bien sûr de l'orchestre Anti-Choc. Elle va nous interpréter également quelques morceaux sur ce plateau. Alors pour moi, je profite de l'occasion pour dédier cette émission à un grand homme qui nous suit depuis l'Angola. Lui, donc, c'est Sia Laurent Sokoko, le pétrolier, qui nous regarde avec beaucoup de plaisir. Passira, Faïla Passira. Ouais. Bonjour. Bonjour, France Temai. Bonne santé, ça va? Ouais, santé très bien. Très bien. La caca, aussi. Ouais, donc, on est à Mobé, il faut qu'on gagne. Les alliés, musique et tambola, il faut nous se tambola de père. Donc, aspect, beauté, charisme, donc il faut nous se zalana. Aspect, beauté, charisme. Ouais. ABC. Ouais. Avec bien. Oui, ils ont très bien. Très bien. Bon grand-père. Ouais, grand-père Aza très bien. La PC Bambo Tescazo, Aza bien. Ah bien. Ouais. Maman, il parce qu'il a fait rigoler la de nuance. Ouais. Ben, déjà David Kambote. Ouais, Jean-David Kambote. Tonton Coca-Cola, la PC Bambo Tescazo, l'Andabiso à Paris. Nous avons beaucoup de kitoko, donc, Mbakina, le padre Ferré Gola, donc, dédié à Jean-David Kambote. On devrait faire un clip à terre. Bon, naebite nga naembi na kati ya nzembo wana te ekozala mieso e grand-père ayo tu na ye donc na mona ezala nango kaka selonga ezalaki b'empêchement quoi un musu jour va fixer tournage à clip grand-père aza dispo faire aza dispoté donc moi pena na beta c'était nango ezate donc so yambi grand-père ko banena ki ko expliquer ngo mais ku félité jour le padre akozwa ta c'est limite. Mais bah que bandela, c'est ça ma bête, c'est ça ma bête qui va qui n'a pas encore bandela. Bon, c'est les voix. Faire rigoler c'est la voix. Donc j'ai le rôle à honorer grand-père et ça lui fait plaisir. Alors, on a une pena va te bander émission en beauté. Tous on sur mesure en live. Pour un zéro bon aligné à moi trop. Et ça là va te plaisir quoi. Donc l'honorable Alita Chamala. Alidor. Et ça lui fait bien quoi. Etikali se otanga na kaje lokola chaku Olingo na yo Alita Chamala na banzaki touche jouer Zoka courant ya inga na mekina kangami Okomisinga na planète oyo na koma na nute Olobisinga mono kwa banjelwe Chemise vandi na nzoto sur mesure Aux habilés préférés na mesala poli à chaque jour Okomisinga na planète oyo na koma na nute Olobisinga mono kwa banjelwe Chemise vandi na nzoto sur mesure Aux habilés préférés na mesala poli à chaque jour Motema nanga ezui kimia Alita Chamala Tendresse na yo échange nyonso ya vie na ngai Alita Chamala opiki bendele na motema lokola Apollo 11 Moto ya mbanya taka lokolo na sanza Merci beaucoup, merci. Sur mesure, mais dédié donc à l'honorable Alita Chamala. Pourquoi vous avez des choses à Alita Chamala au Bénin? Na sali choix na parce que na moni ba œuvre sala na musique ya Congo depuis ti lelo za kolembate depuis na ba bana oke ba papa Joski ba yemba ye wenge musique donc ba Koffi Olomide de génération en génération donc azali mécène moko na mona ki fo na immortaliser ye pour na nyoso sala pour la musique na biso ya Congo et puis aza kolembate aza toujours ko continuer ko sala ya on a préféré qu'il na dédié na honorable Alita Chamala Alidor na PC Bambo Tescazo kolanda biso. Merci beaucoup Faïla Passira. Alors tout seulement mon qui pour na yo moko nga ezolekela nga grand-père Bozi na c'est vrai bimisa ba maibele hein to continue ko bimisa ti lelo mais yo moko tango vanda ki pone osaki show Anti-Choc. Ouais na sala ki show na ye parce que na moni à part le Seigneur Lay batu oyo batindika musique ya basi liboso aza parmi donc à part papa Rochero to mona kina ba maman Belia
na ba tantine yondo sister ba mama yondo donc abimisa ba fille et puis na yeko mona na T-Choc grand-père abimisa ba DS Mukangi mama Jolie d'État Scola Miel Betty Bis en tout cas abimisa ba chanteuse belé mais à l'époque quand on a zomona bango age bandé ko permettre que nazala ki trop moqué alors na milobela ka un jour le kola na yebi koyemba nazana dona ezali iné na ko préférer nazala encadré et pas ya grand-père Benz Bozi Bojana et tant on a kolaki lelo rêve nanga et comme réalité naza koyemba na un grand leader local à grand-père Benz Bozi Bojana na agent moki ono kan so beta musique beta na grand-père Benz Bozi Bojana nanda ozo rêve beta na grand-père nanda nazo tala bango na hôtel DS Mukangi na tala babilo kwa zoyemba na tala Betty Biskindo bika le bandé ko salanga bien ko mona ba yaya wana mais je permetta quitter puis nazala ki to na makambo église donc on a une église ouais ngana outi église na outi église na banda koyemba la chorale ko révèle fille et puis na ko kota na orchestre missionné non SCC donc chorale na biso na bandi koyemba na Kisangani parce que ngana mona Kisangani OK na botami na Kisangani donc na koli na Kisangani na bandi koyemba na chorale na ko révèle fille na Kisangani et puis toye Kinshasa na ba parents na yeli suko continuer na ko révèle fille ya Bongolo donc SCC na sima wana na bande koyemba wana tango na longwe na ba chorale siko na koti na orchestre ya l'église orchestre ni na kota mon étendard to bande koyemba na ba enfants nanga Dédé et Kofoza na Londres Gabi Kabemba Claude Mbenga donc bato belé ba nono bazana Luanda to bande koyemba na bango après tant on a longwe wana mbala moko anti-choc et pas il faut retirer la musique en Zambie mais apparemment ça l'a bien au servir Nzambe avec ta belle voix mais na salle la ka Nzambe pour na kende église Franck nazo biso est-ce que na lati mabe est-ce que l'église na kiko kende boete na kena Nzambe langa église ni non kiko kende église na mabe te zateni Nzambe atala ka mutema Nzambe atala ka protocole ni repose place na ya ba ko pesa nga place protocole niveau na kende église na kende église pe na kena yembi na sengi cantique individuel na nga na yembi même na ba concert pe na yemba ka banzembo ngo on change à Coutrema on ozongi na change à Coutrema te chef mais quand on zemo côté na yemba ka sœur Marie pour Franck ngai na beba kinde ko beba ngai na bunga kinde ko bunga na monika kabala kisinga nzela moko ye balobi na kokuta stema yende kuna balobi na kokuta ya Frank ende kuna baninga na ngayo halangwisa motema na ngai yesanga hazaki doko heya papa banae mobali kitoko nakima wapi na batama wapi fidele ya motema faile papa banae papa nakolanda Yesu Masia papa banebele papa kitoko ye moto atelemaka moto suka na bomoi nanga a changeanga sens de vie aha kolo Yesu nalingi yo paix à son âme sœur Marie la sœur Marie banza sœur ba rebelle la comment même ya lo même ya lo ngai une église n'interprétaka tout même ya frère José Nzita ya mama Laure Mbongo na sala nyoso donc la bête on a parce que nzembo emsuna na ava concert na yemba ngo trop na yemba kanyoso oui na yemba kanyoso pour na koloba kena kende église OK l'église oui mais on peut voir oyo quand on est sœur Marie inspiré nga featuring penana pasteur Moïse Mira yuse suka et ça la bien makasi te yo lelo supengwa ti na pengwa elonye ke pengwisanga elonye ke kabelanga ko kabulanga na Nzambe souffle de vie na longo na ndako nanga na ye awa na en Afrique Info na ko sala émission eza souffle Nzambe muto apesa na ko kabula na Nzambe te sans Nzambe mobulu nga na pengwa te na musique obete zo glorifier ba to le glorifier Nzambe eza musala Bible lobi soki okosala te muto ya sala muto ya zo sala te aliati
nga musique nazo sala ezali musala nanga na ye na sali musala nazo dim nanga na pesi pasteur nanga est-ce que mabezali est-ce que c'était facile na muto kolia na mutoki na ye ezaki facile na ba parents lelo ba mona yo ba musicien ba mona c'est-à-dire ba qualifier ba ba ndenge moko ouais donc par rapport à moi né à moi ça kitoko boy elle au ticket na milieu o bato ba yebi comment ça se passe non si toi à l'époque balinga quitté parce que biso zali nga nazali na botami na famille moko bato ya losambo makasi donc nga na uti église mbala moko anti-choc donc balinga quitté mais loko les ali dans na ngai na expliquer ki bango na expliquer ki bango no eza musala na lingi ba comprendre ki ngai yango nazo sala mais bateau ba bouler la kabiso mabe soit ko bouler que non musique ezali musala ezaki ndeni ko kutana grand-père d'abord nana bimaki yo et c'était comment grand-père to kutana na ye à l'époque tu avais ko travailler na mukuba Maika Munan OK to bande ko travailler na Sainte-Anne na Gombe alors ngala bande ko interpréter banzembo ya batunyos ba mama Betty Masikini banane ezalaki pour vite que de Bruxelles pour na makambo indépendance OK alors ngala bande ko interpréter bilo na bango nyoso. Et comment est-ce qu'on a veillé pour te voyager? Bah, kolo banzembo babimi. Et là, Tonyo comme pendant 6 mois de travail mais comme il a veillé si cool. Bah, kolo banzembo babimi. Et maman Betty a son abonnement. Maman Betty a zalité mais maman bila a sala ki barol na enyoso. Grand-père, yemo kwa bimi. Si koyo ke koemba na place yemo kwa bimi. Donc rata poto. Mais on voulait famille, on voulait non déni, tu auras ta poteau. Non. Eza ngo famille. Espoir to ebinenge ala raso ko bale boulot pour famille ezali musala et donc esenga kindenge wana. Et sala qui peut bien pour ba découvrir ngai na grand-père. Alors, tango ko sala ki bango ba voyager biso to tikali. Grande sœur nanga andai ko yemba na OK, na bana OK. Na papa Lutumba. Ce qui grand-père a qui n'a pas été choisi na ba tourner ba kindeke na ye po epa yembaka. Alors tant ba komaki ba beti na bango musique na ba kende ko bete sili na masolo kaka. Grand-père je bete li solo bia na ba répétition to bande ko travailler na mona moko zoyemba wana. Ganse na ngabino leki na ngape parmi batu wana ba fi bazalaki aye pe azalaki. Leki no azaki ndeni azapembe. Donc c'est un biologique. Oui. OK. Na canal na ye nde grand-père ba no chose ale kino benga ye. Ba benganga partir à Bruxelles. Grand-père a passé ngai grand-père bisenga bino. En tout cas na prochain que makasi Faila. Faila pega. Oui. Ah bon? Hélène Faila na pesi mbote skazo landanga. Ah donc Faila no famille hein? Ouais, no ya famille. Ah d'accord. Ba benginga grand-père bisenga bino dans une semaine à Zoya Kinshasa. Ayaki Kinshasa ayeti na ndako ayeko lukanga proposer kengai. Na travail en tout cas na linga kité na boya et peut-être la rêve na yo rombo ya songo na boya ki parce que moi ko bangela nga po musique ya mokili to yo kakango no basimbisa ka batu bakisi musique en tout cas na bangaki parce que comme on a mutango en live nde to fandi na yo en tout cas na boya ki au fur et à mesure mshona ndako atikelinga CD na yo kaka et à fin pas convaincre yo ça la imaginer pas convaincre nga donc à solo la qui na ba grande sœur nangai ba grande sœur nanga solo la qui na bango maman nanga pe à l'époque azala qui na envie bango nde babi singa bino olinga musique au bandai ko lo bakeno zala ko apprécier mais mutongo yeyo kende travailler alors na ki ko sala test na mombonda je kamena wana to répéter na triomphal nde na kota na ye na sali test nanga et puis tilelo combien de temps déjà? Bah 8 ans, ouais. Oui. Ah bon, ça passe vite alors? Bah 8 ans, ouais. Na oumeli déjà. Na ina sali test ngai, ba chef bazalaki, ba apprécier et lelo. Okuta moi c'est nini? Ouais, nakuta Blaizes. Blaizes? Oui, nakuta Blaizes. De travailler qui ensemble après. Ayeko kende na ye. Moi ba kuba la kité. Non. Au blé la musique ça raté blaisage. Ezanga kanango te mais musala na okande ko bundela yo donc ba oki ko bléir yo mais soko zana musala na yo musala kake ko bundela yo. Wana ezanga te za musique na biso ko ba sa neti nini? Bito c'est ça anecdote kaka eza na mambo lekana ngo. Ouais. Ba sa neti nini? Botelo micro. Souvenir moko non ba botela micro te souvenir moi ma be na zala nango to voyager to kenda Zambie. Oh ngana ebaki na ngati me na ba podium pene zalaka bien te kolata ba crayon moko za ya milai ba crayon milai ngana ebaki na ngati na ya na concert na talon
po bayebisanga ke no lata ta catch tos lata nini talo moko ezabi batikanga bongo nake na podium pena nzembo ebandi kaka boye na yembe komi na seben obina talo ke kota na ba maduso mabaya ka ndenge zalaka na kwea na podium bati bakanisa za spectacle mega assalamu alaikum na mega kalbo talo etikali nga mutu siko batu plein babi M chose spectacle o ezaki nango spectacle te dona silisa concert makolongulu wow donc banko wana nakutana nango mususu nzembo ezabo ba action ndenge mususu cri ezabo ekobina bo ba action makamu mususu bana ba bon ba chef ba guitariste drummer to kaba non banko ezanga nango te donc musala na yo ezali mo pona poto tika na yo hein. Ouais, posa kotika eyaki menatali kezali musala ngonga na lingi ezali don nanga et puis eza inné donc moya kotika ezali na continuer ki ka tilelo. Alors quand tu as 8 ans pemeni ya grand-père na kati anti choc c'est pas facile. Ouais. Surtout na bino bana basi yib c'est pas ba difficulté ou bana basi ba kokutana en musique. Surtout na ba lego bazo après bino hein. Est-ce que mon amour ça se comporter ndenge na milieu ya musique ou to benga communément profane? Ouais, musique selon les ans aucun discipline hein. Eza discipline koyeba côté loko ne sika nango. Ce que y a na télévision na yebi ki na pas Frank Stema ibo mokili ko mona nga na ye kaka pona visibilité du na ye pona ko sala buzoba wana nde mabe. Mais ce qui est net na Afrique Info na ye naza un objectif moko na ye pona musala nanga na ye kolobela makambo ya single nangai point barre. Mais ce qui est belé bazoya to baya na musique pona ko sala aventure. Aye na ye po ba mona ye mususu aye na ye po aluka mibali. Aye na ye po sala kindumba na musique. OK. Wana za mabe. Mais au muto yebi kalingi musala na ye akotia serie na musala akotia musala nanu liboso. Makambo nyonso ezala na sima. Oui, mais tant que mobali ndenge wana mobali comme tabalaka. Moi c'est donc muto sala kabisa ko balate. Mobali oui, mama Charlamon azali marié. Et pékicité, mais sengi ke ozala na mobali moko. Vous compte au bout doit tant mama Charlamon na yemo boza. Mama Betty Masikini, mobali na azala producteur, manager makambo nyonso yemoko. Azaki mobali na ye, papa bana na ye. Ba chanteuse babala kana bango, mais koya na ndenge mote koya ko fingisa batu. Na sens que le quoi na komi boye nazali naza déjà célèbre ou comme ko sala ba n'importe quoi ko kende na baba ko kende na babwa tsebi ke no ba prêtre ba yaka na ke na fandi na zela bango wana tongo mutalinga kende non wana komi mabe. OK. Que non lokola na leka na télévision non il faut na kende ko sala buzoba mushuna kati sa brazana ke na sala n'importe quoi et komi mabe. Que lokola na yebani banganda nyonso ya Kinshasa funa sili sango mabe yango zo senga faut discipline. Okay. Discipline donc musicien faut qu'on mette na place na yo et surtout ya biso bana basi tokenda sango mabe bazala ka sérieuse te bazala ka boye musu mutu moko nda fingisa batunyo so batunyo so c'est quoi appelle la difficulté que non moi si bon ma cheyoté on généralisé vous appelez prendre ma bolingo pour vous sur la paix entre nous et Nicolas ça dit le fait que la discipline est trop n'a pas galérer l'offre et assuter non discipline c'est pas dit que ce côté discipline qui cause na mobilité non. Pourquoi vous en avez mobile? Moi, je suis sérieux. Ok, vous en avez mobile, na yo moko za nango mabete. Mais est-ce que ce comme awa mi bali batongaka? Mi bali batongaka. Batongaka. Lelo bimina oyo, bimina oyo. Ce qui ba sangani, tango moni comme le kabakonto. So déjà moi c'est comme bongo. Bozela oleka kala mingi te bozela. Azaka wenze kala mingi te. Mukete be monyo no zoleka. Eza susuna na kibo moi c'était na kibo mototé. Moi si il faut qu'on me paie sa valeur aux la rare. Et puis qui c'était kobima, oki na yo kobima mais yeba na zo bima na ke ko sala nini. Na un objectif ni na ke ko sala, c'est ça moi si. To galérer na bolingo pourquoi? Moi si falinga danseuse ou chanteuse, il faut zala na mobali na ye, mais ezala na ndenge moko ya bien ezala te mokili mobimba. Malade réalité. Mais est-ce que vous allez y avoir raison où nous sommes en train de se faire que zanga ba chanteuse et belle na Congo parce que en réalité tout le monde tous en a carence hein ba voix féminine na musique congolaise. Raison que vous avez raison que zala selon ga ezali manque de soutien. OK. Soutien pena réalité ba grand mécène lokola oto yeba moi mutu abimisa mbongo na ye atia pona ko pousser biso bana basi. Na zo bate dossier za na batuma bazo le kanoko
Bo soutenir bango te na yebité. Et pourtant bino boza quand même bateau bo atira quand même bateau ba faire bino surtout bateau mbongo. Ouais toi atira quand même mutu mususu ba diabo pezalaka. OK. Moi na te diabo c'est même mutu mususu c'est mes boy. C'est même maman moko boy c'est mes sœurs moko boy. Donc c'est ça. Diabo utaba nani maman ndako peut-être. Non en fait na yebité. Non ndere soki ba chebino maboko après comment. Non na ndimete basi ndako. Metema mabeza même na biso moko na musique na biso. Donc eloko onga na zomona ke biso tozo zali un peu freiner selon nga ezali manque ya soutien. Manque ya soutien. Non, après c'est une occasion. Grand-père après c'est une occasion mais a ko sala nyoso ye mon côté. Et je sais il faut mais ça peut me sokoler longité. Grand-père après su eloko mais il faut nyoso ka ko le ka parier. Et je sais il faut ba soutien bazala. Et l'homme ko za na besoin boy na studio sengi boy. Mutu mususu pe il y a bonne volonté qui ko sala. OK. De toza kozanga ba mécène wana. C'est dit à quoi? Na ye. Au-delà monter ma bozolo ba wana. Na yebité. Donc na tangi mutu te mais na lobby. Na lobby. Donc baya ba chanter za kangai te. Ba collègue na ngai ba minanga bazali ebele ba pousser culture na biso parce que mingi zo za la kabana mibali bana basi pena tozo za la pena présenter. Toujours na ba Nigérien de baza ko pousser musique na bango. Ataka pona ba mesente même ba konzi na biso ya mboka ba occupé ko pousser culture na biso. Mais c'est un grand musicien comme Kofi Olomide na toute la question robara. Net boye pona sindia mo na temo na mosa de traitant ba komba na mibali ya boka ba mabanga zong sara boye. Lui n'est pas vraiment d'accord. Moi moi il faut ça na mo ba réserve et puis na mo ndri maman yo en partie. Ouais. Il peut avoir raison Kofi Olomide. Bon. Moi, pendant le bel makambo ya Kofi Olomide ezali te parce que non, ils ont carrière na bilo bana basi ya. Mutu na mutu azali na coaching na ye ndenge akochaka batu na ye. Mais ngaso par exemple na ba na grand frère na ngaso na ba na mutu na nga moko boye ya na nga mona kiko boka ete. Loka mobali ya grande sœur na ngai Albert Lomomba. Donc kiko boka ete ce que za mabe. Moi c'est tanga ba komba na yebali pa pamba. Mais ce que comme annexe na ndenge moko ya mabe wana mabe. Mais so ezali famille na ngeza batu na nga eza na moni mabe esike ezali te. Ndiago na lobi ke mutu na mutu azalaka na coaching na ye. Ce qui Kofi Olomide a moni ke chanteuse na kiko tanga kombo ya mutu. Eza na ngoma bete. Eza na oka ba discipline quoi. Ba discipline pour et ça l'a bien pour moi c'est ça l'a bien encadré c'est ça. Mais vous avez un nombre réduit quand même failli là. Ouais. Mais on ne sent pas la cohésion ou encore l'amour entre vous bana ba sur boyembaka. Ouais. Est-ce que moi ce moment exact ko ça sera bino ba sœur au bossa la musique dite mondaine. Ouais, ça dit que vous avez quand même inné bolo kanene ya ko mibundela. Ouais, eza idée moko ya bien, eza idée moko ya bien. C'est quoi que la moi pas c'est pas que ça m'a parce que mutu na mutu azana groupe oye asalaka. OK. Ngana okina ye, grand-père okapesinga autorisation kende. Est-ce que Cindy ba ko pesa autorisation? Eh on a un communicateur. Bon, akoya na epé hein. Bon, ce qui ko eza mabete. Aki ko eza mabete. Ngana okina bina ye na ngai. Ba chanteuse basée belé oyo bazali ko dépendre na ba leader na bango, na ba orchestre na bango. Ce qui va ko permettre et ko salema. Eza na ngoma bete. Deux idées moko ya bien to solola kiango to solola kiango nani mutu nani Cynthia Kapashi ah bisenga pe eloko wana bi est-ce que boko kiko sangana te pona kolobela ka makambu oyo do biso bana basi de toza pona ko mona na te mingi toza bana mibali a proposanga eloko wana eza idée ya bien ko banda ngote fayi eza idée ya bien mais zo senga sko emploi du temps ya mutu na mutu yo mekilo ko ngana ko kina ye est-ce que Tatiana mchange a aujourd'hui Cruz a aujourd'hui ngana kina bandi est-ce que Claudia akiko aujourd'hui Bakisa la reine de Boutin dozo mona bolingo ezali nango yango zo mona nazo tanga bakombo na bango oui ça matata ça complexe parce que na biki baza ba collègue na ngai to sala musala banzembo na yebi na ngai mais na oki ko interpréter nzembo ya mutu te soki na yebi na yebi na ngai banzembo na bango nyoso na yo kaka bango avant d'interpréter œuvre d'esprit ya moninga na oki ko sala ngo partie te fona sala ngo pena mwa mobimba il faut na maîtriser ngo bien baza ba collègue nanga ba sala musala mais tozo pousser culture ya mboka na biso
Mais c'est quand même ndenge boza la peka moi mingi na musala ngo. Ouais, batu bazoya pe belé na sima belé ki bazali donc ezo sala bien. Ezo ko la pisa force ya mboka na biso do tozana nyoso. Lelo ko la mukana tongo lelo nazana besoin ba chanteuse, nazana besoin ya ba guitariste lupango tondi na seconde. De toza na pépinière ya musique wana. Ezo senga il faut même l'état na biso même ma mécène na biso bazolanda biso ya minene batia biso po tozo monango et puis ya mi balé piraterie eleki onyo kwa mi côté studio au sali clip OK na Victor ko kuta CD ba te kango 1000 francs bon yo mo te ba sala CD yo mo ko habiter bazuka photo mo ba bambeli yo wana nazo ba ju mususu tozo kende mishona grand-père ba côté que la CD na ye moko CD mo ba bisa na banzembo nyos ba sala MP3 ba sala ba ida sala bien te on eza ko edete eza ko edete ba sala MP3 nyos banzembo nyos azangi na likambo koloba mais na mboka mususu ba ko sala ngote tes côtés on l'état faut agir mais quelque chose aussi failli là. On dit bon après la carrière moula ite on t'a investi bon on a eu le premier album deuxième bon non comme moi bon non on a une autre musique on a eu comme parler bon je pas maman bilati le ba sa musique ndé mais baza combien de premières voilà bazo sa musique comme ba sa la musique comment maman bile maman chala to souki na biso wana on dirait non bazé belé bon Barbara Kanam. Ah oui, la diva. Baza ebele dozo senga kaka batu batia biso po kande batia kina ba mama batia pe biso po sala bien. Vous pensez que vous batana match la mwana lokola bazana no boye nza bazo batela biso bango. Ouais, za pena na projet fona salango parce que baza ba icône ba mama oyo ba sala makambo ya minene na mboka. Donc ezali rêve nanga me kokokisama nango kaka. Un jour lokola nzamba azobatela biso azobatela pe bango to sala na biso ya mabete bon ba leka na anti-choc avant yo okanisaka bango te mingi nde bana poto ouais mingi bazana poto na kanisaka bango pe tozala na bango très bien lokola grande sœur nanga Betty Bis to sololaka benga kangai donc to solaka tozana ba relation ya bien ba sala musala moko batika ba print yango biso tolanda kati lelo clin d'œil spécial à Yadji Djongonda Imene la terre avantageuse qui nous regarde depuis Paris. Merci pour le soutien, grand frère. Merci également au trio de Birmingham. Là, je pense à José Moulumba, Motema Beni, Penda Moulumba, Barcelone, Mona Reven. Pourquoi pas Manu Sakombi, les 20 ans de métier. Merci pour tout. En Rustite en Zambie, Lemba na Lemba, ça c'est le trio de Birmingham qui soutient bien sûr Frank Stenay. Et pourquoi pas Alain Dinamolo, mon surprise agréable, Bogart Tina Poche, Motema, Mama Jenny Samba Kondi. Pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Spero Sole, mais c'est le président, et à Mama Gisèle Matota depuis la Belgique. Merci à Dadima Vungoulé, clin d'œil spécial à toi. Puis chéri Isuka, femme d'affaires. Nous quand on a terrain, tous à Rotumba, tous à Romela, ils sont à Paris, donc c'est la biso vrai bien. Clin d'œil à toi, puis chéri Isuka. Diesel la City London, merci aussi pour tout et pourquoi pas Nesha Pindi, plein de grâce. Et puis Jackie Loming au Crédit Lyonnais, Blaise Loming au Fashion. Merci pour le soutien et voilà, on retrouve des grâces à travers le monde, boit tellement ébélé. Il y a du Djongo Ndaïmen encore une fois de plus. Merci pour le soutien alors. Maintenant, tout ça, mon exercice, on a eu failli là. Passer avant tout le bilan de single. Maxi single, il y a tout à l'heure. Mais tous au moins, il y a un t-shirt. Ça, quand on a vu ce qu'on a eu dans mon tour, tout le temps, on a vu ça, ça vrai bien. Il y a Laurent Sokoko, le pétrolier Bokoto. Yoka Fassira, et ça, la vu ça bien. Olukelinga elelo papa olukelinga pasi na motema me nganga shamashi silokola koina kandara papa akansele ko bimana likolo terre dite mokele bebe sele so nzamba sala na nowe lobina tongo mokele kozinda papa nakutanaki na bolingo na nga na kwiti nandimaki te libala bombanda mosi ya misato na buku ya leta azalaka te olukelinga elelo papa
olukelinga pasi na motema me na moto nanga nakokaka nakende na ndako ya nganga kisi naluka monono kibanda bakelanga maladi ya mpanzi naluka monono kibanda bakelanga maladi ya mpese olukelinga elelo apapa olukelinga pasi na motema me soki obaloli miso yokomona ngana tikala na ndako ya likombese bandoto ye nabosana na nga te sekolo toko yo ata obwaki miso na orion okomona banzambe ya mokili selo sambo kora na maboko bakolela bakosenga ala yeba tango tokolinga toko eme ezalaka se na bokeseni nazwaka tango te ya kolela sheri ata mbala moko natikala se kolela lela natikala na bapasi olipompo solo bapekisi mitema milingana bazipio elamba ya moindo na elongi ata mbota lokolo topesana te ata tokutani na nzela bwaka miso epayo ngai mpe natindika makolo na nga na dedisation na nzela na kokende ami mokilingo ngai nga naleli olipompo mpe mesili ngai awa jaki ponino soki tokobima suki ya pembe ya bonya to mayele ainsi va la vida tokotunana kaka na nzambe tokotunana na mirayesa tokotunana na andi mayamba Merci beaucoup Faïla Passira. Et ça fait plaisir, maman pourquoi ça l'a en Suisse. Ouais. Comme on a merci quoi. Merci beaucoup. La première dame de Lausanne. Bambo Tebele, merci beaucoup. Ouais, ouais. Barfala, Bandeko Nyonso. Ouais. On a besoin de soutien. Ouais, ouais. Aide, c'est les 37 ans. Non, on n'est pas par exemple Gobelisha. Ah, félicitations. 37 ans de mariage. 37 ans. Les plus vieux couples de Lausanne. Donc, il y a une Romingia. Merci, merci. On a besoin de Mbayo. C'est la Mbote en direct. Ouais, ouais. C'était important. On a passé Mbote maman na biso Siko. Donc, on a une Ridge Andy Luwawa. Ridge Andy Luwawa. Donc, moi, na biso maman, merci. Voilà, merci beaucoup, Passira. Alors, tu as le Blasco sur Maxi Single Mayo. Ouais. On les apporte des sorties, les Maxi Single. Porte de sortie comment? Car c'est une grande part bon. Au salut au fallo ça là 8 ans après. Remerciement na yo bon ça là c'est que Simbi. Pour le chef na yo la ndenge na yo le eza nango porte te mais apesi na ye kaka parce que à mon rendement na ngai. C'est qui est ou bien c'était comment? Non, yé moko. Yé moko fanda ki ala muki habité. Il faut ça là eloko na yo. Naza artiste quand même faut naza la peine ba œuvre na ngai donc eza idée moko ya mabete ezali contenu ya jomo na pena ya fidélité ya musala 8 ans pembeni na ye et puis naza ko tia sérieux na musala donc ce que lobi 10 heures nazali wana so lobi boy so habite aux voyager na aéroport to kutana air boy msunga na kokoma déjà ba 5 heures est-ce que la moitié moko na nazali na baninga pe bazali ouais na pe bazali ouais très bien alors personne comme ni single maxi single non na pe cité na pe sina noté naza na studio yango na bandaki na sur mesure on a dédié na honorable Alita Chamala mais to laisser Congo oazo laisser Congo na monate donc na dédié ki na ye pona ko annoncer que na sima sur mesure eza na banzembo mususu pe zali bakozwa ba afrobeat bakozwa donc na ko sala ba métissage ya makambo belé donc je ne sais pas combien de titres on sala au moins 6 titres. On est comme l'album
Oh, t'es bien. C'est titre de Zali 5, mais on a la reprise d'un Zembo Moko ya grand-père. Il y a un des salles à net 6. Ok. Alors, qu'est-ce qui manque? Il y a des Zangayo, parce qu'on dirait ce qu'on a. Mais il y a Laurent Sokoko Bazali. Moutoko Kakazali, il y a Laurent Sokoko, Bokot, Bogarti na poche. Les grands pétroliers na PC Bambo jusqu'à Zolangangai. Na Luanda, il y a donc honorable Ali Tachamala Zali. Et puis qui cite pe Batumusus Bakota? Non. Et puis qui cite Bakota. Bakoto ezaka pona pour soutenir artistes, pour pousser toujours qu'il tire yambo cannabiso et kende liboso. Ouais, donc message nanga yango wana nazana studio. Donc ba jongo na yimene ba koya kosomba. Ouais, ba kiko kosomba ba je jongo na yimene do mutu ya cash. Banzembo ezali ba titre na na tete, ba titre na na tete, mutu kiko zana besoin na immortaliser ye. To solo lika ndenge ezalaka mutu akikosenga reprise tosaleli ye wana eza biloko ya ndako eza mobembo jongo na imene ndeko kosolola ouais donc kotonga mna gera makamuna yetu ya banzembo en tout cas ligne de gapar ngai et puis awoboya ta kolinga zali pe mais na polo yiboye akosala yeso lobi na sala donc pour notre nzembo moko banzembo eza nango banzembo eza nango mutu akikozana besoin ba immortaliser ye ou ba dédicace ka ndenge ezalaka eza nango bien donc tozana besoin. La musique peut changer. Ouais. Tout le monde qui a un horizon, sous et comme il est là, il y a un banani, sœur, on a besoin de bazo qui est na makambo. On va te na cruise. Ouais. Rumba, est-ce que vous s'adaptez facilement? Rumba 2.0, mais est-ce que sur mesure nangai? Sur mesure wana. Te wana. Ezali banda. Au convaincant ngai. On fait la vérité. Ezali banda. Même qualité clip, en tout cas. Toza ko mélanger, tu travailles na ba pro. OK. To miser pena pona koluka kaka ko pousser culture donc to présenter na ba te loko moko ya ba pro ya ba professionnel. Do ba ko zo ba métissage ta on a ebisio ba ko zo barumba 2.0. Ah ouais. Ba ko zo ngo ba ko zo ba afrobeat. De toza ko landa ndenge mokili eza ko kende. Toki ko zala kaka te limité. Non, toza ko toucher ba couche nyonso. O bana pe ba ki ko bina ba parents pe ba ki ko se retrouver de batu nyonso toza ko sala mélange ya ba couche nyonso. Mais ça vous pensez na featuring te? Ouais, featuring naza ko penser nango mais naza ko préférer son sala feat faut za na mona mobali. Mona mobali. Ouais, témoin. Il y a un beau soutien. Faut justement ça des problèmes. Non. Nandenge ya mabete. Nandenge ya mabete nalobi premièrement na ko sana mona mobali ya mushima. Nalobi na ko sala yango. To sololi yango. De tozo kende malembe. Mais olinga na mona mobali. Mona mobali nanu après. Il y a génération il y a ba grand-père to ba inosbi. Mona mobali ngozo kanisa après. Na qualité na nganze couleur nzembo. Wana ndenge à cause de la génération te nazo raisonner nanu. Nazo raisonner nanu. Mais au calculer na mona mobali. Na raisonnement na yo. Ndoto lotaki wana faut na mona mobali mona mwasi. Moi ça quoi na deuxième position mais première position mona mobali et puis grand-père Koutoine ezana mo bekoza ya kolobela te. Donc ngana zalaka déjà donc nazo boulé featuring moko. Il faut y avoir un moto à bien à grand-père. Bon, grand-père pas me polémique. Grand-père on dirait pas tout ça. Azam tu as polémique té grand-père. C'est seul musicien na Congo. Anti-polémique. Quand dengue orchestre na biso. Chef, il est son grand-père. Quoi vraiment? Ah oui. Non, aswanate. Non, aswanate. Donc aoki ko boya té choix na ngana ko proposer na za besoin mbana. Quand fa nanga fali pupa. Aki ko boya té. Tu comprends déjà. Tu comprends yo. Na maestro, eza mabete. Les métis noirs. Ouais. Non ki koyemba. Donc basé belé. Donc surtout comme génération déjà, il y a pas grand-père. Na chetani gola, eza mabete. Ils aiment bien na grand-père quand même. Ah bon so aime na grand-père ngana ki koyemba na été. Aza mission Congoti. Et mabete. Pour voir on a affaire et pekeba et ça va bien. Dezali nango kaka ba proposition donc ba artiste basé belé na ki koyemba na inosbi. Jeune leader. Eza mabete. Ah ouais. Na pesi. Toi la lobby toi souhaiter bonne chance. Lobby aza nommé na BET Award. Ouais, nzamba sunga. Vous votez donc lobby le 28 toyeba. Ouais. Ayi la biso coupe na mboko. Ah ya na ngonzamba osala. Donc nzamba sala. Eza honneur na biso kaka. Eza honneur na biso. Tomo ke faire la fin faïla. Ouais. Passira. Mais c'est quoi question on a retourné la question. Toi yemanda nous bien toi le roman mosumo mukie. Pour ça la bande de so bien après on retourne question à souka pour fona tout non nka. Aïe. Nangana boya mais fona tout non. Aïe. Ça la biso bien sur la tourne question. Mandombe osilisi maloba
nanga ya bopauvre ya malole ime bolingo na motema etungisaka molimo nga na nyokwa mitro aye anana nero ya mbungwe anana kable mere na biso anana ya Laurent Sokoko anana Alita Chamala anana Frankeste Maye maloba nanga ya pasi elongo na pinzoli ekotanga kalokola matanga ya mbula na bombanaka noki bamonanga na kolela susi ime bolingo na motema etungisaka molimo nga na nyokwa mitro aye anana Albert Lomomba anana Hélène Faila anana Edobila na Londres anana Jean-Si Monadio anana Percy Makila maloba nanga ya pasi elongo na pinzali ekotanga kalokola matanga ya mbula na bombanaka noki bamonanga na kolela susi bozi bozana bolingo na motema etungisaka molimo nga na nyokwa mitro. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est donc la chanteuse de notre pays, Passira Faila ou Faila Passira. Donc on a Passira Faila pour ça la s'ouvre bien. Alors merci à J.R. Bimpoke qui nous regarde avec beaucoup de plaisir. Bobo Chibos, Bande Autorana Bangwa, on a systématique. Merci pour le soutien. Alors, on a une chanteuse pour la musique. Question à Soukayate na WhatsApp Frank Stema ndeni. Ngana mbika chanteuse. Oh yo lingi wana ye. Tu comprends question ngatu non? Na comprendre hein? Ah. Olobi na masese là, moi na comprendre. C'est masese na ba na ici batu ba c'est pour le monde entier. OK. En Afrique il faut vraiment les mots. Na yebi wana pena mokili mobimba. Bonga sana. Yo abatu déjà potion ebani. Na yo ndire rien. Potion ebani. Ah, tinante. Non t'es. Batu ba sana tindé. Ba sana. Tozana makambu ya musique. Eza makambu ya vie privée. Non, ça na vie privée. Oh, non na balité. Yo changeango. Na changer ngo te maintenant na balité lokola yo. Non na balité. Donc na sala na musala na sala. Nzele za porte ya polele na. Na ndeni na polele na ndeni. Na mtu alinga ya uchendo. Oh la la. Yo mo lobi ngo wa ke no biso tozo mema musique na bolingo. Lobi ngo mais siko mo kozo balanga ke porte za polele. Tu as une question. Batu basala neti ndeni. Basala nini batu? Ba oh la la. Wa sana idée. Oh là là, batu ba soutenir nga na musala premièrement za na musala ndekutanisi biso oyebanisi biso. Bachanga pona musala nanga yango ndeko za la plaisir. Bolingo ya te. Oh là là. Donc naza na bese na bino, naza na studio, soutien na bino au sala vraiment kitoko makasi. Ouais. Donc question qui mina. Na kimi question te. Naza clair na lobi nanu na balité. Mais tant on a obala na ozonga kaka en Afrique, il faut poser eza mo. Tu pas idée azamoni ki ande pena we prêt à obala. Oh là là. Ako ya poza moi site. Oh là là. Chanteuse pas na besoin bolingo. Oui. Maro. Azana besoin ya bolingo. Pourquoi pas? Pourquoi ni na ko solo makambo faïla. Non, ozoko sela na makambo te mengai elonga na ye kolobela vraiment au beat ngana na ngo ezali na ya musique nanu. Les restes on est quoi nango après. Et quoi nango? Après 10 ans. Non, après 10 ans, un moussoulobi. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Comprenez que. Mais le cœur de la famille est occupé. Batouba Mekate. Waouh, ils sont occupés na Yeshua. Eh, failli la niveau. Non, non. Eh, pardon, tu sais pas. Pardon, tu es là, pardon. Mais Yeshua,
azwa esika na motema afanda. Est-ce que nalobi mabe? Tala muto ba ko sala mbanda Yesu. Tu ko sala boyo tula. Akozanga kozala mbanda Yesu. Akoboye kubanga. Akobanga kozala mbanda Yesu. Ozala mbanda Yesu c'est problème. Yesu akefundwa. Kwa tata. Toko na suka vaila. Un dernier message à tes fanatiques qui t'ont suivi à travers le monde. Ouais. Donc, message, je tenais à l'immunité, Zalika. Tous les maxi single, tous les albums. Bon, toi, on a un maxi single qui parle. Bon, tous les albums. Sur 6 titres, il faut un album. Tous les albums. Nous avons besoin de Nzembo, nous avons besoin de. Tu as déjà un poneli moko. Ouais. Na royande na kuzu to yoka yoka. Ok. Oya tinda na yoka na yo préféré o wapi. Ouais. Ba nzembo ne ratate hein. Na yo kaye. Bayemba depuis wengine ensemble. Depuis les lois auto ozela siko ya suka awe zali Robino na bina file. Mais bato abwende. Bana basi yo nde to kopona. Ouais. Jojongo na imene ngai na za manager na Kinshasa na pongi. Yo mtu koyeba. So otinda mbongo to tinda. Na dika otinda. Otinda. Mbongo ezangiti. Mbongo ezangiti azana ba mbongo ebele ya banda lelote. Ouais. Azapena. Depuis wengine ensemble. Depuis wengine 4 fois 4. Si les autres ça continuer mais tous on a besoin ya bato ya bongo pona ko soutenir pona ko pousser culture ya mboka na biso kende liboso donc il est déjà za na Nzembo donc sur mesure l'honorable Aïta Chamala Jojongo toponi moko etikali comme 4 etikali 4 donc bapotana na bese ba yo le reste quoi suite azali Bokoto de la na bossa na qui nganga silika azali Laurence Koko donc la PC bambo de skaza kolanda donc eza kobima naza na studio naza ko préparer OK bato bazana besoin quand na lobaki ba immortaliser bango soit mabanga ou Nzembo ba potana kaka donc ba ozo parce qu'il faut ba contacter quand même ba kozonga na canal na yo ko banda boité ba basi ko fier eza musique ozo ba eza musique mais numéro na ngana kanga yango na mutute eza simi ya sika na ndenge ya mabete noki ko pesa mso chiffre moko na zango zo mona te sala bien te so ba bengi baki ko zo mutu mso eza kitoko te il faut ba zwanga moko na changer simi ya sika numéro na kangi yango te na mutu ya on a le bibaki ko passer par yo na ndenge ya mabete na ndenge ya mabete promesse ati ouais to continuer ka to si na ngai ba remerciement na zo pesa na yo moko Frank Stema et na mama na biso mama kombo nani Maman Ornélie en tout cas na pesi bambote belé na bosanité Albert Lomomba na Montréal grande sœur nanga Hélène Faïla Petronelle Benz Sophia Benz la star wayambo vraiment na kati ya ba Paris wana na pesi bambote belé na bosanité Petronelle Benz Fizo Kamba Landry Fouti Lanzambe ya Kan Luka na pesi bambote belé Percy Makila kilo ya Nord kan ndenge to solo laki bambote belé na bosanité le boss Sami na kati ya Paris na pesi bambote belé Fizo Kamba Lydie Matadi Petronelle Benz chef Nabiso Piroger na pesi bambote belé de Baza Ebele son excellence Néron Mbungu bambote belé le vice-gouverneur donc na pesi bambote belé na batunyo sona ona bosani bo comprendre ngezali émission toza ko kima sema yangonga vraiment na lingi bango mingi naza na besoin ya soutien na bango même ata na ba conseil au soutien zali kaka te soki ya ndenge nini même na ba conseil baza na besoin mona makambulanga ba na page na chaîne YouTube na ngai bakomona makambulanga même na Facebook na ngai Facebook comment il failli là toujours Passi Raphaël là toujours donc ba remarque na Instagram tout ezali tout solo la kandenge zalaka pour ça la bien. Très bien, merci Passira. Ndenge côté la biso en Afrique Info et c'était un réel plaisir En tout cas on a CP Amini parce qu'il me suit très bien. Chef, merci beaucoup. Merci Ndenge salut biso bosala kitoko. Merci également na badonyo so batali à travers le monde. Vous êtes tellement ébélé, merci na ba soutien na bino. Merci à Ozengalina, merci pour la prise de vue. Merci également à Maëlle Sadik Papa na Renedi, Chaton Kolo Randy Wali l'artiste, merci pour le travail. Bande de Cognos sur les voici son calambote depuis 0030 on est ensemble. Bande de Cognos vous en avez très bien les amis de Franck Stemai, groupe WhatsApp. Beaucoup continuent au côté, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Alors moi je vous retrouve très prochainement bien sûr avec le même plaisir. D'ici là portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
kayembe bolingo ezali difficile na baoyo bamikotisa nango bakendeke na lombango te eza lokola bomba retardement lili bulabula naleli kayembe bolingo ezali difficile na baoyo bamikotisa nango bakendeke na lombango te eza lokola bomba retardement temba nga nazali kayembe nga nazali temba nga ekelamu ya nzambe asala yengo tika pe nga na pema yengo onyokoli nga pe mingi yengo Olivier Kalonda na DG naleli kayembe bolingo ezali difficile na baoyo bamikotisa nango bakendeke na lombango te eza lokola bomba retardement temanga nazali machine te bebe kayebenga nazali machine te bebe ekelamu ya nzambe asala yengo tika pe nga na pema yengo onyokoli nga pe mingi yengo Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Maranura.